Twetu, jitu. Mbote na biso, bandeko, mbote na biso. Boyebi biso na baluba balobaka. Je peux pas dire ça en Chiluba. Na biso baluba balobaka. Soki na mboka bozala muta makasi. Boko banga te. Parce qu'à tout moment, soki munguna ye. Boko bimisa mutu na bino ya makasi. Mais ba oyo bakanisa ki Chilombo azali l'homme idéal pour les Bakasséens, ils se sont trompés, carrément. Donc, bandeko, Bomibungaki, le Kasaï n'a pas un homme fort. Chilombo, azali homme fort, te pour na baluba. Na yebisa rabino, baluba, mbote na bino nyonso, mbote mama Christine Matondo, baluba, bazali victime ya makambo ibele ndenge na este, mais mutu moko alobela kango te. Batu balubela ngote. Batu baso kanisa baluba baso soutenir Chilombo. Bozela na élection, ce qui est élection vous allez libre et transparente. Et vous allez voir que Chilombo a échoué à 100% na Kasai. Le grand Kasai nyonso. Ba vandeli ngui baso zela ye. Si réellement ba élection ko lekana ba condition moko démocratique et paisible. Bogomona Kasai a battre un record, bogo fungula munoko, mais comment expliquer? Mais moi na bangot, moi baluba bazalo wa ba juif. Baluba bazalo wa ba juif. Biso tango to bandeko kola. Tozana lopango yo, batu bayebi biso na matonge, chez nous on parlait que Chiluba au français, lingale loba magate. Tozana ki na ba règle moko na kati ya lopango, vous ne pouvez pas imaginer. Ocho bunda libanda, to tumboli mutu libanda, tu seras puni. Hein? Biso zaki lokola bikolo mususu wana te mwana sali mabe, tatana yake kote la ye. Non, chez nous on sali bêtise, tu seras puni. Voilà baluba nenge bazalaka. Mulu bazalaka teke mwana na ye auti ko beta muninga mbata kuna, akimi na ndako, ale tata kote liye. Non, chez le baluba ça ne fait pas partie de l'éducation à baluba. Bon siko nini bozo tinda biso baluba, to soutenir Moto a écolaksa Bouzoba ya Kasai. Le Belge ont dit qu'un jour Moulouba va diriger Mboka Wanate. Est-ce que Boye Bagaponani? Je vais vous expliquer cette histoire avant la quota. Na projet à 145 territoires. Oezali, Moboko ya Sige na biso ya lelo. Pourquoi le Belge disait que Moulouba va soit pouvoir na Mboka Oyote? Je vais vous expliquer ça. Une fois, Basali installation ya Jekamine, ils ont fait appel au Rwandais Tutsi pour la main d'œuvre. Rwandais Taoubaye, ils commençaient à travailler, c'était des gens faibles. Babaneko Koufa Mingi. Ils ont fait appel à un groupe de Sénégalais pour soutenir main d'œuvre, il y a construction à Jekamine. Ils ont vu que les Sénégalais travaillaient bien plus que les Tutsi Rwandais. Alors ils ont dit, le Sénégalais ressemble au Kassaïen. Baza Kastar Bingambe. Alors on va faire appel aussi aux Kassaïens pour bien couper sa main d'œuvre. C'était au Babenaka main d'œuvre non qualifiée. C'est-à-dire bozo mema mabanga, bazelo, bakayas, bino boza la construction te. Quand ils ont fait appel aux Kassaïens, plusieurs milliers de Kassaïens batongeli bango bandako bisika mo oyo boyokaka mulubakati. C'est-à-dire ce sont des enfants ya baluba oyo bakendai kosala Jekamine belge apesaki bango mabele bavanda kuna ti misale kosila. Et les Kassaïens commencent à dégager une intelligence incroyable. Le Belge ont dit, oh, mais bateau yo basape mayele to former bango, to kocha bango, na industrie. Quand ils ont formé les Kassaïens, babandi ko travailler na kati ya Jekamine. Ma première au cadre ya Jekamine, c'était des Kassaïens. Babandi ko travailler. Les Kassaïens commencent alors à fabriquer des casseroles banzungu ya minene en aluminium na ba cité, c'est-à-dire bazo bimisaka ba cuivre baso ko sela ngo banzungu
bomoni likanisi ya banzungu, bomona banzungu ya cuivre, banzungu ya aluminium, banzungu ya cuivre, c'était des Kasaïens qui ont conçu ça. Na Shekamine. Babani ko sana ba machette. Mundela bi ça c'est un danger. Batoyo, il peut fabriquer même des armes. Il peut fabriquer des cartouches. C'est un danger. Belge abandi ko combattre baluba nyonso bazalaki na kati ya Shekamine. Abandi ko zongsa bango na se, abandi ko tinda batuti na Bruxelles, na Anvers, bakende ko yekola métier pour ba ko remplacer baluba. Vous comprenez? Makambo oyo muluba ko yiko zo pouvoir te bisike banda. C'est-à-dire muluba c'est un homme très intelligent, très avisé. Il est comme un juif. Mais le lokozana mutuloko la Chilombo. Au monite ke tolinga tozana mukonzi moko bolinga boloba muluba ko kozwa pouvoir te lelo azui. Bino nyonso boko mona makambo ba Belge balobaki ke muluba ko kozwa pouvoir te boko mona ngona motoyo. Alors Chilombo allait lui faire autrement kolaksa d'abord mayele na ye bolingo na ye na Congo qui azali muluba oyo bakosela makambo. Mais malheureusement toyeko koya plus bas na mutu moko ngana bengaka Chilombo n'est pas un voleur, c'est un balado. Je vous ai donné même la définition de deux mots entre balado et muyibi. C'est en lingala. Un muyibi, c'est un voleur qui est très intelligent. Il calcule ce plan, il vole avec intelligence, tout et tout. Mais un balado, c'est aussi un voleur. Mais lui, par contre, il n'est pas intelligent. Il laisse les traces. Parfois, il s'est fait arrêter. Voilà la différence entre muyibi et balado. Donc, Chilombo, c'est un balado. Botalaga makamunio so salaka, ezala ba détournement. Ya mbongo ya kesi à l'État. Ezalaka soki ya sali yango au bout de 3 jours et bimi libanda. Est-ce qu'il y a un eloko moko a sala et bomba masekele? Eza te. Mais biso to se détacher na UDPS wana ou ezalaki parti à majorité luba. IDPS, ezalaki à majorité luba. 80% y a ba membre IDPS c'était des Kasaïens. Parce que Kasaï azalaki na leadership à malongate. C'est pour cela qu'ils ont conçu c'est IDPS pour nous créer leadership. Mais malheureusement, ezalaki leadership fantoche. Il y a le Kuta, donc le loba luba bazali sou ne côté. Baza ni une équipe à football, ni na leadership moko ya makasi, un parti politique oyo ko telemisa baluba na bikolo mususu oyo ko simba Congo ezalité. Donc les losoki betane ezali fédéraux wana que le grand Kasai azana gouverneur na ye que ça soit Yambujima ito ya Kananga bangomi bale ba osala et l'autre côté parce que le Kasai ne représente absolument rien sur le chiquier ya Congo mobima. Donc Kasai eza ne l'autre côté. Kasai ezalaki na batoyo batombolaki Congo. Des aviateurs, de médecins, de grands professeurs, des éminents professeurs d'université, de grands hommes politiques, des officiers militaires. Oyo bakende kotanga ba kelasi ya minene. Quand un Kasaïen étudie, c'est pas de la blague. Moi j'ai étudié avec des gens comme des Ngalamulo Mechibala Wachibala. Biso zalaki lokola na guerre entre la Russie et l'Ukraine. On était potes que dehors. En classe, tous qui vraiment. Donc, concurrence loyale et intellectuelle. Biso to bandeko la ngwende liboso. Il faut ma premier de la classe avec 89%. Na battre un record. Et Nabima 3 fois meilleur élève de l'année. 3 fois. 3 fois meilleur élève de l'année. Donc, pour vous dire que Kasaïen, Azaki Moutamayele, parce que j'ai étudié avec des Kasaïens. Natangi pena ba Rwandais mingi ba tuti mingi ba tuloko ba Saïdi Bokota. C'était un ami de l'école.
totangina ye ba moko yauti Italie ye to bandi ko fréquenter na ye ba moko na tangina ba tuti ebele mais tuti moko atikala ko epatenga zate tuti moko te baluba ne tuti te o ba kosa rabino les tuti sont intelligents non ba tuti ne bazana discipline je m'en souviens à l'époque biso to ba no mema mbongo ya osomba soda mo baba no teka kala comme on a qui royal bouteille wana ya soda ya 35 centilitres ya royal pour comme ça be rouge après moi sandwich mo ba na ko sela biso lipa batelio soit viande ya ngulu to batelio pâte d'arachide biso ba parents ba no pesa biso mbongo wana ya osomba moi sandwich wana na jus wana mais le Rwandais là ramenait le gamel à l'époque hein, des années 80 88 89 ba Rwandais ba nego yana ba gamel au moins la gamel Damas ils étaient structurés organisés mais pas plus intelligents parce que Moutou Azalaki commandant na biso à l'école c'était encore comment s'appelle c'était Guy Mokonzi, le grand frère de Karine Mokonzi. C'était le commandant. Après, Yezaki na garçon moko lisusu, Azaki petit frère ya Mutombo Dikembe. Donc, bango bazaki ba commandant na biso à l'école. Vous comprenez? Donc, Rwandais Mogoté attira aux alasoki nani na l'école. Rwandais Mogoté, Tutsi Mogoté, mais on avait beaucoup de Tutsi. Beaucoup. Toi, il y a tout belé, na otanga bakombo. J'ai connu beaucoup tout. Vous comprenez? Baluba, bazaki batu ya lokumu. D'ailleurs, baluba, bazaki na vimoko, ya bourgeoisie. Vie ya bourgeoisie, baluba, bazaki batu yo. Asali mwa diamant na ye na Kasai, aye na Kinshasa, atongi villa na ye, asombi Mercedes na ye. Il est là avec sa famille tranquille. Bazaki na bango na ba vie ya kokelela te. Alors voilà la situation nyonso to koti yango ndenge memi baluba. Alors baluba il faut to créer leadership ya sika. To longo na buzoba oya ba tribalisme o boy na boye o to longo na biloko wana échoué. Échoué parce que ba koti bino muluba tikala kozala tribaliste te depuis quand? Tala baluba nyonso oyo bazana chikapa basi na bango bambala na basuku. Tala baluba nyonso o bazana chikapa basi na bango bambala na basuku bo muluba azala tribaliste nengeni lelo na Kinshasa mutu nyonso alingaka na bala mwana muluba parce que baluba nzoto etonda. Est-ce que so mona mutu ake ko bala mwasi ya muluba bapimeli mwana et so mona ngo so basaki vraiment tribaliste. Et si on a que garçon moko mu Congo to ya mungala amoni fille moko muluba ba parane ba pekisi ba lobike ko bala mwana mobali wana taza mungala to esi boyoka ngo ko fero mi de basi na ya boti na bango bana wana basaki baluba te ye ko fero mi daza mungala te po ni ba pimela ye bana wana te marge to afanda na bango ta molaite. Alors babilo wana tribalisme baluba bazaka tribalisme na 75 km qui quitte ezana mboka moko babengaka Kasai. Moi, la nyonso qui quitte à bien. Il y a plus ou moins 6000 familles luba basala ba village ya munene na kikwiti. Basi na bango soko kengelo ko mona bambala ba yanzi babikole belebele ba luba. Et c'est ba ya osala sika wana parce que ezalaki chemin qui toko pona ko se rendre na Lunda Nord batu babanda makambo ya diamant na Lunda. Oba na Lunda ya liboso eza ba luba. Eza kutu ba Jean Pipi, bon Jean Pipi n'a pas amuluba, mais eza ba didi ki noani te eza ba luba. Parce que déjà bazaki na diamant, ba ko découvrir ya Lunda. Tozongi na biso na biso ya 145 territoire. Bolandaki discours ya Tata Mokonzi na Mbandaka. Discours ya Tata Mokonzi na Mbandaka na kanisi bolandaki yango. Bako développer 145 territoires. Et d'ailleurs, Nambandaka a promettre bango a kosela bango a kotongela bango université. Mais au moins si go makamba na zolo baluba. Biso baluba tozo meme kuluzu moko yo ya mabeto salite. Vraiment
tozo meme koulouz oyo ya likambo oyo to salité. Après bozolo bake baluba ba soutenir Tshilombo. Mais vous êtes malade ou quoi? Est-ce que vous êtes sérieux vraiment? Mouloubo a se respecter à nous soutenir une bêtise. Ça c'est une insulte. Pour le clan Luba. Pour le clan Luba, c'est une insulte. Et ça y est le moana na bino ya ndako. Akeko boma moto libanda, aye na kati ya ndako boza ko batela ye. Chez nous les Kassaïens, ça ne se fait pas. Toko livrer dans la police pour à consommer tumbu ya mabe oya sali. Chez nous les Kassaïens, ça n'existe pas. Que moi na biso na ndako akeko boma moto, et bon moto bomba ye. Non, si chez vous ça peut aller, chez nous ils ont interdit. Tout tambola na masumo te. Bino bozo mona te baluba nyonso ba komi ba pasteur. Biso ba vrai baluba toyoka na kate na bango. Yoso mona vrai moluba ke sambela pa ka kenza. To mukuna, le violeur, au mona baluba. Landa pa ya mukuna au mona. Ba interprète banani son de ba Congo ba bato bazoluka intérêt ba miette. Un vrai moluba ne mettra jamais ses pieds là-bas. Jamais. Nazalanga na professeur moko boy na université, il y a mass media, méthode d'activité sociale. Azo corriger interrogation nanga. Atala boy, nsapu lubwele. Abenga na chilu abi. Ouais, ujimwene to oh. Ozoye 48 et 50, na tioga 50. Non, kusala biloga nengona te. Kusala biloga nengona te, ngana tambula na mérite. So na 30, 50, tianga 30, ko bakselanga 10 points. Ah, tanga mona ki akamwa lo bioza différent. Ah bien, biso za baluba oyo to tambula na mérite. Et lo so na zuite na zuite. Na woya na lokuta te na kosa motu, na woya boyiba motu te. Mais mulubu azolo ba ke to soutenir Tshilombo. C'est pas un vrai moluba. Na moni pe goza ba Rwandais ba tuti ba kola ki na Kasai, to ba vanda ki na Katanga na milliers ya baluba, baluba ka pe Tshilombo, ba Rwandais wana. E goza la bango mutu bazoya na makambo ya ba chetu mona na biso boy na boy parce que ils sont contents ces Rwandais là. Tshilombo za wana mona na bango pazana ndakwa Tshilombo, mutuchi wana nyakero. Ils ont ça la bango bien. Ils sont à l'aise et ils ont même la protection de la première dame. Bumuna gitango première dame azwaki pouvoir na mobali na ye eloka liboso asala gini. Ake récupérer 250 Oflin tout aye ko installer bango na Congo ko lia ko tanga ko mela na mbongo ya l'État. Ça c'est à retenir par cœur, hein? C'est très important pour nous ça la étude ya bato, ya lolenge ya bato. Si ko to bano sala ba vidéo to lobela ka pe baluba. To lobela ka baluba. Ya on a ebisi bino baluba oyo bazo sala ba biloko wana bazo soutenir Tshilombo. Ce sont pas de vrais Kassaïens. Un Kassaïen oyo ko memela nzela ya mensonge te. Nzela ya lokuta te. Moyibi ya liboso oyo Mobutu abomaka diembi kaka. C'était pas Mungala. Non plus un Kassaïen, ezaki mutabandondo. Premier voleur. Biso tango tozo kola na matonge tozalaki na ba toyaki na 3 grands voleurs na ko bakisa 4 mais ya bungaka biso zaki bana mike toyaki na un licencieux à cette époque à 6 classes na Louvain na Belgique vieux Franck ye mutalaki sa buda na walaski muyibi ya una ibsa kabilo ke Tshilombo za muyibi te c'est un balado oyo ngeleka papa na Alina Luboya ngeleka abande koyemba naza balado te balado yo pen naza non Tshilombo yo za balado tout le monde ba miyibi ça dit Bouda na Wallace na vieux Franck basala ba prison ya likambo oyo justice et bibisa ba preuve te. Tu peux demander à n'importe qui Ayebaka Bouda Wallace vieux Franck. Ils étaient arrêtés par des soupçons et non des enquêtes approfondies que balobake voilà bazairwa
Et loko Bouddha yibaki yangoyo, et loko Wallace yibaki yangoyo. Jamais. C'était des voleurs, miyibi. Et ils étaient là, na ba Mercedes, na bango yaba minda milai à l'époque là. Ba souki afro, talab, Wallace ngambe mobali. Bo, pelongi pembe, botenzela mino. Bariki wana na mangai na victoire na rond-point, bisika basala statut des artistes. Au moins ba hoya wana. Parce que moi si a fait franc bana osala mikate ya mikate ya kitoko wana na potopota ngai. Moi si ana sala ka mikate alata ba super ba bijou ekoya yebo. Orge mobali agafa kwa. Sikoyo ba blanche sagalar na bango na nzela mikate ke bango kutu bazana entreprise na bango esala mikate na potopota ngai. Orge ba vremi yibi. Bouddha omoni ebo oluli mobali no Wallace omoni ebo oluli mobali. C'était des voleurs. Mi yibi bango wana batikala okanga bango me loko ba yibi e monana te. Et sika pe ba yibela ba mona bango te. Ce sont des voleurs. Chilombo a balado. 145 territoires. Orgue, en vrai dire, pour créer un grand projet à 145 territoires, il nous suffit seulement des choses. La moutoua mayele, moutunion soit mayele. Il nous suffit seulement deux choses et le reste peut se développer dans le niveau de la coopérative, ma kambouébélé, opérateur économique, homme d'affaires. Ils peuvent développer leur secteur. La première chose, c'est la liaison routière. Liaison routière. Kosangisa, territoire, nanzela, yabanzela ya minene. Vous construisez des autoroutes. Vous construisez chaque département, chaque territoire. Il faut aller na route départementale naye. Oyo, mairie na bangoto, secteur na bango, et tiambongo, baswaka soin nango. Vous avez une route départementale. Après, il y a l'État, c'est-à-dire le gouvernement général. Il y a une autoroute mobimba où est lié le 4 coins du Congo, le 145 territoires. C'est-à-dire, si vous ne voulez pas prendre l'autoroute pour payer le péage, vous prenez route départementale où est allé à l'État, il y a Ophélie. Et comme même au moins, là, mon laïme, comment la destination. Et la deuxième chose, il faut électrifier les 145 territoires. Donc, aux appelants l'embouchement iboué, aux olambela reçoit courant, aux ont repassé bilamba, aux la machine à foufou na yo, moteur au sali, machine à foufou, aux nix à foufou, aux la machine à l'osso, bato bakomi kolon à l'osso, pour baby machine à l'osso, et ça la kawana. C'est ça le développement, l'électricité, liaison de route. Après, l'électricité ramènera l'eau. Parce que beaucoup ça là barrage, beaucoup ça là soigner maille na électricité. Mais regarde les bêtises où mais ça c'est un discours à Vital Kamerhe. Vital Kamerhe qui a dit un jour son modèle c'est le Brésil. Est-ce que le Brésil est un modèle pour la RDC? C'est incroyable, hein? Et puis Babiloko nyonso to tanga na ba classe. Lac Tanganyika, lac le plus poissonné, il y a plus ou moins 7 couches de poissons, c'est faux. Gilbert belge, n'a jamais plongé. Il avait estimé, il a regardé l'eau comme ça, il a dit, ah, il y a plusieurs couches d'eau et plusieurs couches de poissons dedans. Or que là, ils ont un gaz butane. Ça ne peut pas contenir beaucoup de poissons. Et deuxièmement, le lac est départagé par 3 grands pays. Et la Tanzanie est la première nation bénéficiaire. Il y a là où il y a la pêche massive. Là où il y a la mbicité. Lac Tanganyika, il y a 3 poissons où ils allaient consommables. Le reste, c'est bambisi moko ba memaka maladi ba makwanza ezali kisarakindeki bambisi wa minene bazaka mingi likolo ya mai. Bozana ba fritin otobenga bandakala et bozana ba mbolongo otobenga bikebuka. Et voire même les Katangais eux-mêmes ne consomment même pas ça. Batinda ngona Kinshasa na Kasai. Katangais balia rango vraiment parce qu'ils savent que ce ne sont pas de qualité. Vous comprenez? Le rôle à port ya lobito et Zwinzela ya kabongo ezobi mati Lubumbashi de siko mbisi banoko uta Angola et banoko ya na Kasai na Katanga. Et là liboso sala baroute.
botia TGV 3 milliards il y a projet ndenge basali na Maroc entre Casablanca et Tanger Med ndenge basali na Algerville na Algérie tina Oran ainsi que na Blida. Voilà ba projet en wana 3 milliards d'euros pour le Maroc à Sali. Tram naye, système ya tram, Casablanca, Meknes, Rabat, on dirait Oujda Pazanango, Hansba na yebite soge koti, ça fait longtemps na ke Maroc, Mohamedi na yebite. Mais tu pars au Maroc, na centre-ville, il y a Rabat-ville, ou Arabiska, train zali, côté au Parlement, côté route ya munene, et memioti na Medina. Medina ezali ancienne ville. Ba clôturer en bonenge basala ba biloko ba roi. Medina à quelques 500 mètres c'est le palais royal. Et d'ailleurs na palais royal wana biska roi vanda. So lingo visiter oye o pese mukanda na yo koti o visiter o kanga pe ba photo ba pekisa na ba moto te. Roi zakuna balaksi moninda ko roi e musupo ko zo chance mukolango roi zo zo moi na ye. Tanku mu ye wana. Nkumu bo pesi mbote apesi bino mbote. Batu bakendaka kuna. Et na Maroc so moni zelo yebaka mutaye na ngwa sopi yango bisika wana il n'y a pas de terre ezana na carrelage caro mboka mobimba caro na caro Maroc jomo ebsenga lobio Namibie legi Maroc na kitoko ngabi si certes Windhoek voilà Windhoek il y a de blancs batonga mo moké mais Maroc dépasse tout le pays Afrique noire na beauté. Maroc dépasse. C'est-à-dire na minute au Maroc a commis na TGV, azana tram, a bani ko construire métro na ye. Donc ce qui Espagne a salima seki pour de Maroc a salagi déjà a tchagi libaya na Londres pour la exposition, il y a meilleure ville du monde. Maroc a tchagi Tanger Med. Allez visiter les gars, billet na nini na EasyJet. Billet ya Fès Tanger et vous à la 80 € pour le moment. Tout ça dans la basse saison, notre côté de vacances, tout ça dans la basse saison, billet aux à 80 €, aller-retour. Hôtel, qu'on à la 10 €. Hôtel. Au moins, hôtel, peut bien toi qui toko, climatisé, 10 €. Le rôle à 100 dirhams. So, tu as 20 €. On a maman hôtel. Mam, tina centre-ville, il y a Rabat. Au commis pendant la centre-ville, l'hôtel Nyon se tanami na centre-ville. À part Sheraton, na Hilton ezali wana chambre ya combien? Tofutaka combien? Tofutaka 450 dirhams et c'est le biso wa 45 € la nuit. Sheraton na Hilton ezaka wana. Et puis ça va tour ya milai so za na centre-ville wana. Kolonga na aéroport ya Casablanca. Koyati na Rabat-ville na centre-ville. Ils ont un taxi à Mercedes, ils ont combien? Ils ont combien? Ils ont 250 dirhams, c'est le rôle à 25 €. Taxi, quoi, on va aller à taxi. Qu'on a taxi à 5 €. Taxi, ils ont un taxi vert, chaque ville a une couleur. Taxi à 5 €. Et 5 dirhams, 5 centimes d'euros. 5 centimes d'euros. Donc, ça aussi, dans un taxi, monsieur, arrêtez. Il y a un ami là. Ami na yo, on a soit à côté à Ofutate. Azana compte à course na yo. Vous comprenez? Bazaka même na mabe, mais ma bonne manière, ils belé. Malam. Modèle na biso est au Maroc. Maroc a une industrie à pêche. Maroc a une infrastructure. A un courant 24 heures sur 24 heures. A un barrage, le rôle à couteau à bisoté. Alors, tout tika makelele ya osala sa 45 territoires ya Fouadi. Na Maroc autoroute olembat. Autoroute. Nzambe, ke Maroc, ke Nakar. Siko en Afrique. Odi siko na ba hero na yo na Europe. Siko yo 10 € eza lokola 100 € kuna. 10 € awa. Parce que bango lipa so na 1 €. Ils ont la 10 baguettes. Ma baguette au sombak. 1 € na Maroc, ils ont 10 baguettes. 1 €. C'est ce que dans un restaurant, il y a tagine, il y a sauce à mobimba, pommes de terre,
na ba madesu biro kwa mike eza na 60 dirhams lokola 6 euros 6 euros. Donc pour vous dire que ngana autorisé bino boke les vacances na Maroc boka biyoka yokate ba Marocains bo mona na poto wa, ce sont pas les Marocains qui sont là-bas. Ba Marocains kuna baza gentil baza poli ba barbaro baza kawa tant bazonga na Maroc ba koma ka bana malamu parce que roi a permettre ka bango ko tuté ba bêtise na bango basala ka libanda. Vous allez voir, les Marocains sont polis. Baïbo senga merci, baïbo le pardon. Au mon ozoé Alexio atike lionzela. Sora lingi pa le kaebisio smalia, s'il te plaît. Baza na barbare te, biso za ba barbare. Alors, modèle na biso roza la Maroc. Modèle à Congo sur le plan de développement. Ba pont bino bokum sa, ba pont à Luangi, oh, ta ba pont za na Maroc. 145 territoires n'est que de bobards, du scénario pour la Chilombo. C'est honteux. C'est honteux. 5 ans aussi ici. Au construire ta territoire mon côté. Si vous avez une promesse, il y a 145 territoires. Il nous faut plus ou moins 200 milliards. De Chilombo. Au cas où tu veux makamboana te, tu vas attendre à biso to travailler dur, to serrer ba secteur nyonso, même ba ya mine, ya or, ya cobalt. Écoute, c'est la biso mbongo. Au bout de 5 ans, t'allais dire, voilà, bande mbongo, to sali à recette et angoyo. Si qu'au deuxième mandat, to tongambo canabiso. On allait dire comprendre que, ça y est, moi maïel. Mais après avoir pillé la caisse de l'État, et tu nous demandes encore la main, de vous donner encore un deuxième mandat. Tu l'as dit, bon, moi, Tony. Di bon motoni, olongo li biso ba luba valeur na biso, pona lokutana yo. Si ko e monani ke, muluba ko ko so pouvoir te. Et mon ami. Donc, Belge, il a raison. Or, il y a une main noire na bouzoba nyon soti l'omboisali. On ridiculisait Balouba. Mais un jour, un vrai Moulouba, à quoi ça la défi, qu'on prouvait na Mokili, pe na Congo que Moulouba peut prendre le pouvoir. Un Moulouba intègre et intelligent. Pas le rôle à moto à traîner na yena bari à Bruxelles, bo commissaire Mokonzi, na ndenga mayuya. Mais un jour, justice et kosala na maluba wana balobaka ke muluba ko pouvoir te nakanisi to monani très prochainement.